Shalom et bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prophète Jérémie Kabamba Voya. Na ye koyebisa papa moko, na ye koyebisa mama moko, sur cette terre des hommes, à partir ya lelo, kozala kesu mutavi ya répétition te. Na vie na yo kolingaka répétition te. Otela, oyebi nyama lokola mbwa soki asandi azongela kabile iwana esusu te. Nzela oyo leka na vie na yo kozongela ngo defa te ma sœur. Tala nzela oyo leka kolinga muta zongi so defa te. Via répétition et memaka bato ebele na nzela liwa. Bozalaka relation na mobali wana atrompa yo na ndaku moko yakenda kolinga makangu libanda abotala basi musu libanda bokabwana tika ye ndenge bokabwana pour du bon. Yo mobali esi akendo komi ozongelema oboma yo te ma sœur. Yo kati mobali asala atrompa yo soko ozongisi aotika ngo te yeba muto yo ayiba yo muto ya trompa yo muto ya kosela makambu akenda soki azongisi kabosana ke eloko nengi na yebisa yo kopesaka mutu mususu chance te relation oyo ekatani tozalaka no mwasi na mobali osalanga mabe yo ndumba na kati ya ndaku na yo mwasi na bima na mibali mususu soki boboyana mpona libela nengi na bisa papa moko nengi na bisa mama moko a partir ya lelo kosalaka vie ya répétition te. Eza baninga mususu kolinga kozongisa bango na parcours avi na yo te. Baninga mususu ya songi ya lokuta akosela likambu boswana musu pe boswana te omibenda mozongise lisu moninga no poani. Yoyebi ke mwasa na zaka ndoki oyebi ke mwasa na zaki ndumba bokabwana okomo luko bimane lisu poani. Mama mobali nyonso atrompa yo oyebi ke mobali anazaki infidèle maboko makasi so ebo kabwana ye asalaka vi na ye yo salaka vi na yo bozonga na lisusu te loba voya obi tozonga na te vi ya répétition ezalaka mabe ata na kati ya classe babima récréation 2 fois te na kati ya classe babima récréation 3 fois te récréation ezamba moko so bozongi libela air asifle ebeta eza mpo bozonga bandako kata relation ya bato nyonso bakosa yo kata relation ya bato nyonso baluka vino ebeba kata relation ya bato nyonso baluka liwa na yo ata na mbongo okotisa mbongo na dossier moko mais dossier yango ebeba kozongela yango 2 fois te mutu moko eskrokaka yo ayo sengo pardon mais kozongela parcours te surtout bino ba mama Paris oyebi lelo bato mingi bazo échouer eza ba mama ya ba fille ya France bazo échouer parce que bavandaka na milliard ba congolais bayebaka te pas critique milliard ba congolais kotonga milliard ba congolais en Angola na Cameroun na Afrique du Sud na Paris na Belgique surtout ba mama Paris ba mama mikolo basaisa ba restaurant basaisa ba salon bandumba misala bango kopanza mabala ba jeune po bango ba komo vivre na ba jeune wana base à partir lelo bokenda kana salon wana te ba congolais ba restaurant so bozo solo na ba mama na ba enregistrer batu po bazo maloba batindi la mibai na bino bayaka Kinshasa kosimba ba kisi po bapanza mabala batu botika bino ba mama mikolo songi so ba moni jeune fille na saki baluki ba mpe basomba saki ya bongo ba moni ona lipapa baluki osomba lipapa bokeba na ba restaurant ba congolais oza besoin récit bimia na milliard ba congolais ya France ya Belgique ba mama bandoki ba mama ba kisi ba mama ba sukola batu nanu bobundi te bokobunda ba songi bandoki. Tala, ma sœur, oza congolais mais mi benda na milliard ba congolais. Kozonge la vie à répétition te. Oye c'est Siri et Siri 081 375 27 94. Oye Siri bazonge la ngo 2 fois te. Relation c'est Siri. Tala, nzambe nde to lukaka. Mutamoki so aboyi yo nzamba lingi yo sukawana. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.